Na bani théâtre na 76. Na 76, voilà. 76 combien d'années? Bêta calcul. Et puis ça rapport à moi calcul mental passe. Non, vraiment. 76 lelo. Pour ramener théâtre moi sérieux bino bozala. Je crois bien les capés na ma beaucoup à titenge ça quand même. Oh, bon groupe ça là beaucoup tani. Voilà. Ça là ba dialogue contre ça sur na ça là peut dernière partie. Voilà. Na ça là peut bon na ça là théâtre dernier le fait titenge ça na groupe ça na sala. Masumu de Brende. Yeso mona kage net aleki yo. Kwa sana mutuka azo tourner azo mona kage kwa aleki yo mais bango ça bazande ndenge moko te. Apecho ba yesiko yo ba car ba nini ba vie wana makolo oh. Na le bilo tanga na soma ba car bango bazala te. Voilà. Donc ba bino à l'époque wana balobaka to bango to ba vérité to kaka série na bino époque na bino bozali na succès mais bo bénéficier kana ngote ça dit on est au tracer ka chemin pour baleki o ya lelo ne ba se retrouver na théâtre to ba bon ba président masumba bénéficier na ngote lelo ta président c'est benga nana théâtre zo ki na polémique na ko fingana via ba comédien ils a exposé via ba comédien et bomba na lisusu te na vie privée ya comédien ils a étalé na réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ces années pour les autres monde na théâtre na biso la plupart des amis bana basi sotali mibana mibali penate sotali bana bana mibali yango bien yoso yoka papa nsakala na makambo wana osoyoka par exemple ngalufara ba makambo wana osoyoka par exemple Dadidi Kambala tango azaki en vie na makambo wana yango na okebisa ba petit na nga ba TBC yango na okebisa ba petit na nga ba TBC ato so ça l'émission yeba makambo koloba la langue tue comme une arme à feu la langue tue comme une arme à feu ke bakana bambonga matanga balia yango pamba te mbonga matanga organisation nango ezalaka toujours impeccable muta ndeko na so ya kufi akpakunda maka bien mais na loba toujours lingala oyo moteti nguba batalaki na monoko te mutu nako bato benga na kate eza dommage aza fuinga na bimisi mais to benga na te tamie bon relation ezalaka so bien te na dommage mais zate boso eza na nenga mabe non na nenga mabe te bimisa ya reconnaissance te to ba vérité moi ça me regarde pas il y a ça na poto na za na Kinshasa. Bienvenue fidèles internautes de Toyokana Télévision, je suis heureux de vous retrouver encore sur la chaîne Toyokana Télévision. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie, les guerriers de la presse. Un grand merci à tous les abonnés de la chaîne Toyokana Télévision parce que vous avez belé de partout au Landarabiso à travers le monde. Merci encore une fois pour la confiance dans Bino et Bino Bozalakawana pour Biso Tozawana pour Bino. En tout cas, merci encore une fois. Et parce que vous êtes toujours présent, vous likez, vous partagez et puis vous commentez, vous likez, vous en ensemble. Voilà. Actualité du jour, quand on est tout le baki, en tout cas, et Nangambo est artiste et comédien, et l'artiste et comédien, Papa Ibuto, a été empoisonné. En tout cas, les détails, nous sommes sur l'émission et en plus. Et tout aussi, c'est maman concernant l'artiste et comédien à Bisso, car on est un messana. Tu as mis mon artiste et comédien dans Combo à Chicago, Koyame. Voilà. Il m'a mis bien à Mobile à Pembe, donc les loyers des invités du jour à Bisso, tout sur l'année concernant Moussa Nabango. Chic. Bonjour. Bonjour, Segon Kapanga, Kapangalogie. Voilà, bonne santé. Ouais, santé posée. Joyeux anniversaire. Hein? Merci beaucoup. Malgré ton invité, Bisso, tu as célébré, tu as image, tu as l'exemple, tu as au Canada. Ah. Yo ebinga makamanga mina ngate ki voilà kota na réseaux sociaux comme maka ni na sel lolendo boye yango mais en tout cas na zai pour nomber ça na ça qui en famille azaki en famille talaka 40 ans d'âge on a fait un salle anniversaire en famille des fois anniversaire ngabi non il y a ka sala nga peu tout surprise voilà zingabe na ebe na ngate yaka to lambelo boya kolia na kina lia bo na monika famille ba sala une réception moko boy sala nga quand même bien ma réception moi c'est surprise tout le babongo surprise quoi voilà Chicago Koya mais c'est comme si bon nengo lobio moko makamna olinga penda te za la médiatiser mais vous star vous artiste. Oui. Artiste nyonso quand même nenge comment les lois artistes alinga moi ba délire na ye ba makambo na ye ça l'a toujours médiatisé ba to ba bango mais pourquoi yo ça toujours on dirait moi enfermé dans makambo na yo bon c'est dit à quoi ils ont moi discipline au créato maman pegi ça yo to non ils coûte bon côté moi et toi quand la monde à TV à chacun azana éducation na voilà ouais nga ils appellent éducation nga même na famille même avant comme artiste éducation nga na nous azana premièrement za mto global obati
deuxièmement eza ndenge na ngandi ba éducation na ngaba bokolinga za mutu te ya dikenda kena ditambola tambola pour fois to ba yeba na souffrance na nga na bonheur na nga italinga moko na partager bonheur na nga na souffrance na TV eza na mutu musu to moni bonheur nous partageons na télévision ba benga moment lolendo mutu so partager souffrance na nini bango kaka boy na place ya bongo o ba finganga ba critiquer nga au moins na garder souffrance na nga na bonheur na nga moko yango na linga vraiment te vini pour surtout dans le babo yepé de quoi comme on comme tanga ba kombo yango to linga na biso te quand même na habité question au soko les yo je sais pas par rapport à la rubrique ango Chika salara tango salara pas anniversaire na yo ne en cachette et ça aurait pas médiatisé je sais pas pourquoi. Bon, dès tout le monde a artiste à Bali, l'autre tout le monde il faut bailler, chaîner, artiste il faut pas à la réunion, sangana, boy. En tout cas, Chicago les cas n'engagent pas naté. Oh non. On dirait les cas qui na moi, on dirait les cas na coulisses, je sais pas, on dirait les cas. Non, ça na coulisses, ils ont les médias. Voilà, mais ils ont publié, n'engagent pas artiste, c'est sur la bala. Au moins vraiment ils ont moins impact, moi ils ont moins économie boy. Biloko ils ont bien impact, ils ont selon ba créer aka ba base. Nga zam to créer no base premièrement. Nga na créer no base te. Nga na oyebisa ona nu artère mon peka sala kombo awa abenga jour mususu. Alors chic ande boy mo te mambele to créer base nga to créer base. Par rapport à quoi? Ou to créer base nga non, créer base na bat non nga créer, nga créer base te. Premièrement, il y a des blocs qui au moins les tous ensemble. Il y a des blocs qui sont salaka. Pour nous accorder la moitié. Blocs qui sont matisayo, blocs qui sont équitisayo. Si on a vraiment l'ingala, tu vas blocs moins bas. Charme, il faut qu'à batu baye, il faut qu'à batu boy, il faut qu'à non. Ils ont la tina, mon répéter quand même. Voilà. Ouais, ils ont la tina moitié. Chic, 40 ans d'âge. Oui. Il a beaucoup plus de vie artistique na yo et puis to kosimba un peu moi qui so permettre biso moi bakati mkié les 40 ans d'âge je sais pas dans la carrière artistique chose en combien d'années déjà les nande la sabo na koloba 22 ans 22 ans de carrière 22 ans donc ça le 14 février 22 ans pour na kota théâtre na bana théâtre na 2000 ans le 14 février na 2000 ans groupe AV12 bafungo AV12 batolo ngala sai batolo ngwa pa président Kadiombo to ba kiko fungo la pour un mois ndenga na ekokota na bango baosa 1 mois na ekokota na bandi bazali basai ndio tozati lelo 22 ans après 22 ans voilà 22 ans wana uta fraîchement parler oye okota oye osa théâtre to ezaki oleka pena moi ba formation mike bon le uta mabete nga na kotika mutu na kotika amina nga na koloba grande sœur nanga Yasmine Nicolas dans sa théâtre pamba lo sombo dans sa théâtre ba ko tourner na lupango ba ko tourner na lupango ezala on ko ba na figura kaka na figura ka mais ezala nga idée na ngate na sala pe théâtre te na kota na groupe moko te mais tant musko masalanga Olivier Kiolo ami na biso mo pazaka bi te aluka théâtre pasa ko kota ya Willy Mam na pesa bambote pasa ali mon grand frère propre ya Willy Mam na pe bambote pasa zali na ko la théâtre moko ba V12 odaka pa Kadiombo ne na soka sko numéro mon président V12 Kwanza bambote na maman Sissi na bien ke mama ni mama monter mais papa V12 Kwanza tata ni tata yo molikani na benga ka mon papa na zo numéro V12 to vana na biso donc on ezaki recrutement ya groupe ya président Kadiombo voilà ngapi na ibala nga tant masala mingo Olivier na to ko théâtre ngabi te ça va ngana kende kotika na monaki numéro elle a bengi numéro na benga ipoto e para Kadiombo na ibala nga te ke bango balongwe o bo te ton jour to komi boye na mona boye to komi kuna te kotika mutentel président V12 o te bino pe bo kotika ngana ko kana ngate voilà ngalo bakanzambe nde bayaka ne kotika nga ngalo banga bayaka ndo tika nga voilà époque wana tout le Chicago azaka na 18 ans parce que les autres ont toujours 22 ans de carrière et na âge na yo 40 ans c'est que Chicago qui considéré groupe V12 na 18 ans voilà 18 ans wana nini poussa kio tango zaki na ba figurer on a filmé et puis sentiment wana je sais pas ça qui nini ba corrompre yo pour les lots à l'artiste pour ndima pe ko travailler ko ça théâtre bon oui bien le Congo mususu biloko to baka za makila premièrement nga moto na ya na so to doit ko tika mutu
Voilà. Ils ont été voilà. Après. Après, tu vas to meka, to sala nini, to vanda pe to songa les mêmes jours à répéter. Parce que ça peut tester mbalamoko, quand tu tester mbalamoko, ba ko pe biso ndo se so témoin les abou, musala les abou, il faut ka to bandi ko sala. Tant no sala, to sala première film, to sala soro bondo. O ni mo na linga mi sasa na linga musique na ko yemba na ko bina. Wana ezaki o ya ko sala na ba pulu ezaka ba deuxième nango du sous. Deuxième verso. Voilà. Episode de longo nde ba pulu ba ko kota et puis ba ça il ne ba ka deuxième version na bango. Et to sala ngo e ke ne pe na poto boye e ko zama gas to mo na TV oleka ki boye. Il faut ça se ko elengi. Voilà. Oleka ki boye, comme ça se ko elengi. Nde parce elengi wana e ko me maman. Donc, dans la famille artistique, papa son un chef à ballet, petite sœur dans la salle de théâtre, grande sœur dans nous, grand frère n'a pas li bosso avec Koufa. Bon papa dans théâtre na président Balosombo, na président nani oyo Balosombo, na président Ngadiadia, bana ko benga e Roger Limaza. Aso moni aza vraiment mushugu shugu. Aza vraiment ndenge na zalaka basoka mushugu shugu na place ya grand frère na biso Roger Limaza. Tant grand frère na Roger Limaza a ko longwa na tiki na théâtre ki na musique. Nde ba ko zo siko bi kama ngamondi kana ba groupe ceux qui ba voyage na mama kama ndi aka olonga so peto aba amike. Nde ba ko zo mushugu shugu. Voilà, famille artistique au Bozali. Oui. Lelo Oyo, 22 ans de carrière, 22 ans d'expérience. Oui. 40 ans d'âge. Oui. Nyonswana. Lelo Chicago Toloba, Chicago Kolia comme pena yaya. Et puis il y a un musala ya théâtre par rapport à âge aux ans on a théâtre, na balé que ba esima na bino. Oui. Est-ce que les lui ça lelo moko reproche ka yo dira carrière na. Depuis au bandi carrière na yo à l'âge de 18 ans, si les deux ans à 40 ans, 22 ans de carrière. Les ans lelo reproche ka yo. Ah, so Nathalie rien. Rien vraiment. Donc on a la carrière na loko reprocher ngai par rapport à théâtre, rien. Rien. C'est vrai ça. Oui. Pour nous so ngalo ba nous so la mona o ekomela mutu na normal yango reprocher na rien. Tant on célébrer anniversaire na yo. Ouais. Tant on célébrer jour de naissance na yo. Surtout il y a 40 ans haut. Et là on y nous revendre au sali analyse aux ongi moi sima, au tali rétroviseur. Et là on y peut-être au moni au partager on va fanatique non. Dirant bon tout le bas na âge yo totalisé. Ouais. Expérience na oyo kanisi na bato balingaka chic. On partager na baoni. Ouais, pour l'anniversaire nangai, ils sont qui koloba. Premièrement, elo ngai na kiko loba, na we baptiser âge. Mais na we bisaka eza na batu misusu babula misusu tomike, misusu babike ngai même ba fan na poto so apesa nga ba 20 ans baza. Oui, ça on a 40 ans on a tout temps sur kama ba. Misusu bapesa ngai bani neti, moi na nga le 15 avril oyo ko 17 ans. Fiette na nga le 15 avril ko 17 ans. Voilà. Au moins la sota décret, na dia papa et jeune fille ko 17 ans. Au moins déjà, ba misusu mo la ba fan misusu so na biso bon âge na atika lokutanga bi OK pour mes athées. Ba so na biso atika au moins ngamola ah ngadi la botamo na nuna nesa bonga na kanuna ko bo pesa nga so bo pesa nga pesa nga ba 18 ans na nzima ba 20 ans ba 22 ans na ko pesa bango secret moko na ko loba premièrement et nzoto deuxièmement il faut non aussi maintenant penzoto non d'abord secret blo makasa ba nga nga trop makasa nga trop makasa bokoko na ba fresh bokoko nga ngudumi ngoko tshela nga soso awa ba tshela blo makasa vraiment makasa olinga makasa nga makasa ni na bona nga makasa deuxièmement na milano masangate eza pe plus na santé vous comprenez l'homme sur na santé mutu non nous na te o mona nga so na ko ndia trop bima biso so boye na so oui na 22 ans ndondima ndondima so na ngona nga ndefu na peut 20 ans ndondima vous comprenez na tu vas qui na ta ba bi ke totonga momuke totonga momuke tango bima pas ba mère pas madame ba jija yondeni par rapport à l'aspect physique na yo madame na so maman so parler ba jija yondeni na famille na bango moi oyoka été moi beko non premièrement na nous Premièrement, bah, j'ai 20 ans, bah, 23 ans. Et puis, dans les artistes, bah, j'ai premièrement, dans le Goloba, premièrement, tu es dans bango, tu es dans non petite sœur, qui est là, qui est là, qui ngani. Pas avant bolingo, avant bah, qui ngani na bango. Voilà. Elle est qui ngani. Ah, Jean, elle est qui ngani. Bah, on a ba trésor, elle est qui ngani. Oh, yakawa, fils yakawa. Donc, si koyo, bongo vraiment, il faut confirmer. Maintenant, il faut bisa bango, maman, nini.
Bon, moi, qui suis le bête déjà. Eh, bon, moi, déjà, on t'a là. Qui déjà. Est-ce qu'on est nini? La stratégie, ça qui est tout le bas. La stratégie, non, ça stratégie comment? La stratégie, tant musico, yo, batu, mais ce n'est pas comme ça. Eh, ah, moi, mouké, batu, eh, bon, là, on est bon côté. Moi, qui va chercher une apparence. Moi, qui est question là. Nazu Biano, on va chercher une apparence. Mon famille, un peu, moi, dire tes côtés, on a parce que mon aide à balai qui auparavant. Ça va dire tes. Dire, on a quoi, tu vas dire tes. Pour dire que moi, on peut non, moi, souka. Moi, on a moi, souka. Non, mon col, moi, là-bas, on souka. À jamais, tu as sur la télé. Voilà. Nasengi, c'est Christian, na régie, Aza, d'accord, Nanga. Est-ce que moi, ils allaient tout à rubrique anniversaire à Chicago? Bateau, c'est Pelina Ilongo. Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est parti. Joyeux anniversaire, Chicago. Joyeux anniversaire, Chicago. Chicago l'artiste, joyeux anniversaire, Chicago l'artiste. Fêté, régné, staffé. Happy birthday à toi la star Chicago. Que du bonheur, que Dieu t'accorde toutes les bénédictions du monde, Samala, toi, bro. Donc, vous mettez là, Simban, c'était Panza Champagne, de la part de Marquis de Killer, tu verras l'artiste, Matumboli, pour un code d'ingérer mon. Joyeux anniversaire, Chicago Koyame, joyeux anniversaire, petit frère propre. Zamba Zalanayo, Apesayo Susu, et Belé Zangaki. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses. Voilà. A plus. Joyeux anniversaire à toi, l'artiste Chicago. Chicago, l'artiste avec A majuscule. Profite bien de ton jour, c'est ton anniversaire, c'est de la part de président Kishoko Abu Dhabi. Oumela Simban de Temuna Bako. Donc aujourd'hui, on va arroser parce que c'est ton jour, Chicago, l'artiste. Profite bien de ton jour. Joyeux anniversaire à toi. Balobi 1-1 tozelaki mkolango ya moyo koki mwana moko ya Bogara botama lelo fiston Koyame Chicago l'artiste catalogue. Joyeux anniversaire Bogara ba artiste nyonso umela bimasuki ya pembe simba nzete mona bakoko na bakokolo rien que le bonheur mon ami fiston Koyame Chicago l'artiste catalogue. Mon lit passe à dire moi, c'est moi l'artiste non emballé. Rien que le bonheur, mon frère. Oumela, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi l'artiste Chicago Koyame. Chicago Koyame l'artiste. Que du bonheur. Une année de plus, c'est pas facile. Hein? Profite bien de ton jour, Liam, mais là c'est pas là pour les lots. Tout quoi. Que les bons Dieu te protègent, année-moi réussite, année-moi succès, et puis année-moi impact. Joyeux anniversaire, oh joyeux. Que du bonheur l'artiste Chicago Koyame. Joyeux anniversaire à toi. J'aime le catalogue Chicago Koyame na biso moko. Que tu bonheur, plein de bonnes choses, mon Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. En tout cas, cette année, que ça soit une année de bénédiction, de prospérité, de tout ce que tu veux. En tout cas, va de l'avant, succès à ton carrière, que les bons dieux te bénissent abondamment, qu'ils te fassent du bien. Et je t'aime beaucoup de la part de la princesse de trône, le star. Pour moi, éviter le Kenao Kabongo. Je vais me réveiller là. Gros bisous. Bon anniversaire, mon jeune petit frère, Chicago Koyame. Sori les hommes kolambo tamanayo yango esengeli osepela depuis tia nzambe na centre ya makambo nyonso kosala mokoma lelo parce que yo yebi mokili lelo tambola zala ekenge zala ngele pamba te esengeli oumela na mokili oyo nzambe abakisela yo akoleka apesa santé kitoko baporte nyonso ekangamaki efungwama na nkombo na ye. Bon anniversaire Chicago Koyame. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à mon réalisateur Christian Ngoyi. Donc, pour la image au total, voilà. Ah, chic. C'est bon, hein? Et puis, nous sommes les doyens. Papa Mbala Moïse, l'artiste. Les doyens du groupe de V12. Donc, vieux, voilà, sage. Là, c'est pour l'année, hein? Vieux, mon très sérieux. Donc, en tout cas, mais vieux, non. Voilà.
tant que tu n'as pas ça les vidéo au anniversaire tout le monde Willy Mambo mon président numéro 2 ans moi c'est maman Sissi moi bah t'es belé quelque part vous avez aimé na mindele moi ba mindele o moi mindele te mindele ba senga vidéo wana content nani wana tozaka ba o moi mindele ba senga vidéo wana content nani ya te que moi quand on mindele mi sorte déjà voilà au moins de quelque part tant que tu vas reconnaître tu vas reconnaître quand même naissance date à naissance na yo ba souhait nyonso o tant que mona ki yango tant que zu yango ezo lobelo ni elobela ki oni bon nga tout cas ça nga ka bien ça nga vraiment ka bien ko constater ça nga bien vraiment natenga lobia koza mutaba tu pe ka bien ça nga ka bien lo no be ça nga bien j'ai 40 ans d'âge. Yo mo possède une vidéo. Il y a mo copé ça là. Il y a mo copé vidéo et mo copé ça. Non, problème c'est yo nanga déjà les loté. Voilà, et ça problème de 40 ans d'âge déjà, chic lelo au colline au colipe na musala. Tant aux hommes na théâtre, na biso déjà au kende. Surtout yo mo reposer sur na musala ngotiki yango tozo ko baka ko sala yango. Ndenge théâtre na biso yo bandaka na ndenge lelo zo kende. Na ndenge makambango za au kende évolution. Par rapport à l'évolution du théâtre, bon, on a une évolution et une évolution est yemoko. N'a une évolution là, on a super une évolution. On a le théâtre baby, nous sommes une bongi. On a le théâtre bongi, nous sommes un baby. On a une évolution. Oh ya musala, oh ya sala kaibi qui côté de ko bon, côté de ko beba. Voilà. Wana etala rasiko bango. C'est autant au monde il n'a pas na yo. Tant au yozo monde théâtre lelo. Actuellement, tout à l'heure, les réseaux sociaux, ils ont les bombarder. Théâtre, comme ils ont réglé les comptes à rendre dans les réseaux sociaux, ils ont finga na ekoti, vie artistes et comédiens, ils ont bombarder dans le monde du théâtre. Et surtout, Dieu merci, n'a pas na yo peut-être, tout rôle ba Dieu merci. Tant au Bali, bozo baby, mais pour artistes, sur Bali, bando bimiseli na mamakango wakala. Bando bimiseli CV na yaka. Le monde du théâtre est comme bon. Tant que tu as la rabilo qu'on y soit. Bon, on a koloba ezamabe. Ngabe ezamabe, au moins soit un problème na mutu, ngape na mutu ça problème pe na batu ya te kanga na ka bon za sain. Na cause am sou problème na ngato na bel quand to si na ngobiso mi balé. Na cause problème na ngana na papa moto si na ngobiso mi balé. Donc on internet pourquoi? Ngala lobarango, mutu ma problème na ngana internet, c'est que non c'est son té na vie. Pour autant moninga no na monde entier. Au moins, est-ce que nous sommes en solo là? Il y a un moment où tu vas tenir en poison, tu vas bomana. Vous comprenez? Moutoleka qui obéit par exemple, il y a une seconde à écran. Tu presque monde entier va monde que Chicago ma seconde à écran. Le be moi sunga na seconde to singa ba parler to zongani. Seconde so zongani nanga faut ba bien kutu yende zoba. Tout sunga sunga no faut bien ngape zoba. Pour mutonga ma be bon il faut ozani musika. Pourquoi to ko tana biso mi ba na sima ya caméra to bomisa limbi sans to singa ba powder wana voilà. Beaucoup tambola mais ngana mona oza mabe. À un moment donné, Chic, n'est pas toi, Jacques Yango, n'est pas finaka Chicago. Parce que Chicago, tu es bien bimel sur ma casse na Top Vision. Il faut qu'on le dise, bateau ba otala ba yebi, Chicago bimara pendant époque où on a Top Vision za makamoto moni Chicago bimi. À un moment donné, Chic a bungi na ba filmer. La circulation pendant ba film Chic a zari shooté. Ba tu me souba bi Chicago mais le lendo ba fini. Est-ce que Chicago pas un problème à l'époque où on a des collègues à Top Vision parce que vous êtes belé ou vous avez fouillé à Top Vision. Tout le monde a Naomi Barcelone, tout le monde a Princesse Illustar, vous êtes belé au Top Vision quand même. À Bimi Sabino, Lelo Oyo, vous avez au Bozali. Est-ce que vous pouvez passer à la ranking Moro Boyo Lelo? Peut-être Lelo, Chikombo no Gobi m'a peine à Mabe, ne batanga batemusos. Bon, na personne nous ba bon anniversaire, joyeux anniversaire na babi na ville de Charlotte, la ville de Charlotte na pesi ba bon anniversaire babi Mimi Manteka. Mimi Manteka na ville de Charlotte, joyeux anniversaire na yo moté ma japi diwan province na ville de Charlotte. Bambote place pour ça na kati États-Unis, bambote bon place pour ça kuna balobi 42 tolobaki. Jira sur tout monter ma $, chimene nzuli na pese bambote batonso bolinga Chicago na pese no bambote
bon nakoki koloba boye ve na nga ziko munduti ozatana na pese bambote ozapenda tano na otikilo kuna na bandaki bon lota mabete nga nazoi problème na mutu te soki mutu azali problème na nga na yebi te ye na nzambe top vision série to ba ite top vision na succès ba ranking pesa ki nga nazali na nga na ranking nazalaki na ranking na mutu te va ne que au monde qui nga sur la mutu nyonso tandala na ranking na mutu te nga vraiment nga so côté ranking balala nga côté na ranking te nga du mutu ko finga nga tout phénomène zone saté nga la zone saté ne dikaso nga na zwa na zone saté so mutu zone saté mutu be ba pe na bato jamais. Mais à un moment donné, Chicago Moroboé, bah négliger qui va boire qui c'est parce que c'est comme ça le Lendo. Nga c'est comme ça le Lendo te pe mutu ya mokili ba ko négliger ngata. Mais à un moment donné, on a fait un film qui va tourner. Ba film est tourné non ngai c'est ça qui dit. Ngai mingi elo ko sala ngai mingi na tourner ba mingi ba film ya Edo Kaungu ba film ne mingi shege azawana tutuna mingi bani banini. So koma inde nini? O pesa na ba tunaye azana groupe ne. Fo koma ba dazaina ba tunaye ba groupe na fa tcha ba garçon na ye. Darling fa zaina ba tunaye fa tcha bango. Ngana Barcelona pa na ba tunaye Barcelona ba film Barcelona plan ne ko tourner. O mon ezala ngoso mutabe ngalo ba somta be ngate se ke rona nga ezawana ti. Na komitu msamati. Ngabela mitu msamati. Tant shega be nga shika ko ya ko tourner se ke rona ezaya nga. Ya ba mona rona sala ngo le meilleur. Rona so ba pesa na za toujours karo. Pourquoi na ba tshaba shiko ko to beta ngo bien. Na ko sa mutu te ngana benga changa na tableau. Wasa na miyebi Chicago na zate. Ngana groupe national V12 kwa nzambe non. To ana na ba abonné pe ebele na le carapek de chakuna. O mona na za su mutu te o ezake na changa na lukani. N'époque wana quand même. N'époque na leka na za pe bazo benga o souté, bazo souté ça rappelle moi souci. Souci ni. Na le groupe nanga no ya V12 kwa nzambe awa to na ba bonye be na leka kuna na groupe top na leka ba groupe be pe ba na tournaka et pas ya V12 na tourner na ke pa na ni Barcelone na tourner et pas ya shege na tourner na nous et pas papa na Edo Kaungu na tourner ce qu'on a souci ni il faut na kanga ba chaîne nyo sur YouTube pour ba ngape na simbi jamais et bien na c'est plano le monde na sagesse aux aranango okimaka no moi pe ranking okimaka moi polémique mukie c'est bien bon. Merci. Mais pas comme on a dit que chic, moi négligence c'est ça qui va négliger bon quand la négligence c'est trop dire mais on est que bien on lui sauter dans ba film vie on dirait man de connait bon débat jalousie que hein époque on a Chicago mère on a on préparé libala Chicago moi ba makambo moi ba ndenge kaka et créer moi jalousie ngana oyeba la vérité o comprendre selon yo moko sala constat selon ngai mutu asa jalousie mutu ndi ayebaka yo sala constater non ça constant par rapport à quoi na mo ngana nga normal na nga bien na nga vraiment bien so na ba bien na bien second yo yebi non c'est bon non c'est dans la sagesse non pose qui yo yebi te blo mo blo musu to ba pe na ba TV te ba benga so ba lolendo ngana na orphelina nga na orphelina ya nga ya mutu te na boko la bana oyo na ebité na mona nga mutu tala esala nga bien na mona na papa na nga nani oyo papa na nga nani oyo azana église papa na nga pasteur de la foi esala nga bien pendant la émission mo pa l'écriture pasteur de la foi alobi moni ngai nazaka na ofena ONG na ONG na soutenir na ka ba orphelin mais pona ko fungola orphelinat yako boko la bana ezan chaka te aloba yango siko ngana nango c'est il faut betela nga maboko to no garder bana na l'équipe ba d'autant la pasteur de la foi toujours mon appel chic donc total des blocs abo eliko za na mutuka so na za pena mutuka na obeta on a TVT quand même yo na biblon sto lo bakana biso te lelo autour ba chic lelo autour ba na 22 ans de carrière na yo quand même Chic Azui a bénéficié na musala parce que il y a des artistes et comédiens oh lelo ou men pe na musala a bénéficié té oui personnellement lelo na rolo ba vérité bato ba lobango ndeti lobi no ki petit frère mon mais pour na nini non petit frère mon boy avec pour na ni ba comédien ka se ba kufi bo sunganga bosala bo est-ce que mbongo ezakate abi bongo sikoyo mulobili nya bango vena biso que je salue chaque Congo l'artiste à danger abi lelo soki azate nani akosala so artiste à danger lelo autant tolo ba artiste est-ce que yo se retrouva quand même dans salango pour artiste balela ka ba na rien ba se retrouva te tout ça second so meminga na nzela pana maikolo babwe
mutuna moyi tozaka boye ana ndenge na ye voilà eza mabete eza mabete muto olela boye olela eza na mabete yo c'est de répondre à la question non yo c'est de même te la c'est tu vas te ngala na ba ndé na ngai comme mangate omani ba question tu na biso non ça obi e comme maganini ke po ya zu yango critiquer baninga non muto mdala ndenge na eza mabete tant muto ala makokite o singa aider mabete tinga yo zape siko nata na caméra nga pene na bona na posa lisungi na posa lisungi na posa ya ba fan o no soboningaka nga bo soutenir nga na orphelinat ONG zana pona bino na posa na bino lisapi mako eskolaka elongité na posa na bino numéro na nga opesa eza po bo soutenir nga na orphelinat mbongo na bino o bokendaka msi bo somba eloko moko boye na suka nzamba otu na bino bosalaka nini ka mbona no bosaba miseba bwaka bino na posa na bo edenga to soutenir orphelinat na nga ekende liboso nzamba lola akozongisa akofuta bino oma nga bya sengi lisungi oma kina kokate nga bya sengi lisungi mais orphelinat na nga eza na Kingasani eza na Kingasani avenue Kipioka 60 na direction Cobris eza orphelinat FF Samba ba fan pe bonanga bo s'abonner na FF Samba TV bo s'abonner bo mona ba œuvre nyon surtout kuna na te ya kapé kuna eza na ba œuvre pour ça ya orphelinat et les kapé ka kuna ba on se va pour soutenir nga plus 243 72 27 349 plus 243 72 plus 243 89 72 27 349 plus 243 89 72 27 349 o eza pona libato ba soutenir pona orphelinat pona ONG na pona charge wana momba ozanango chic lelo quand même on dit me rappelle ba eneo ba trasanzela po bino bo quand même bo respirer lelo na msala théâtre ndenge bozo respirer lelo nanzima bango tout soki bango te so peut to zate aboya bango ata moko na boya kete ba ba bazo ba songa na boyi bango ba pe bazana sima ba boya ngati babo yanga obi na sepelaka na hero ayisanga so donc na tournage ayisanga chief abi ton chic abi so mto boyo lelo awo na sentiment hero passa na pese ba mbote ta hero na kimbingane wana na mikitisa abi na ngabi biso to ina sentiment na bino mais to landa liko na bino abi en tout cas yo avie na nga musalo sala vraiment biso to notalo na TV va to banda voilà il y a un peu de parce que Christian moi morceau mukie 25 la yo kama loba lobaki émission tout moi morceau mukie kaka ba terre na so lelo do yeso mona kage net aleki yo kwa sana mutuka azo tourner azo mona kanga kwa leki yo mais bango so bazande ndenge moko te to sapere ba leki na biso oyo bazana respect makasa vers biso de tanga moni atazo leka na mutuka vieux Johnny, 25 ans là. Oui. Ça, on a besoin de me montrer quoi qu'il y a des directions sur Mathieu le bon, on a pas notamment $20 à payer. Voilà, bah, tout sous. Même ça, bah, vieux, on a. Mais, les moutons à la théâtre, na TV, à mon ayo. Ah, oui, voilà l'homme qu'il faut. La place où il fallait qu'il y ait un tatouage. Parce que si on est dans la minute, on a ça rôle là-bas dans la classe, il y a des jeunes banines. Et c'est là qu'on s'assure là-bas dans la classe. Bah on peut pas y aller, ça la plus rôle là-bas. Parce que comme quoi tata na bango. On se prend ndenge ça. Ndenge makamo ça c'est ça bongo. Mais pourquoi bango le soit ni ko se compare. Ngana iba, tu se compare na bango. Bango biso ba viona ba. Basila, ba viona bazaka ko basila. Yemuna limbo ka pilipili sila. Parce que la différence, on attend que le vieux bassi là, et là par rapport, il y a Makambo, il y a les réseaux sociaux, c'est les plans matériels. C'est les plans matériels, il y a des bénéficiaires. Il y a des bango, il y a des monde parce que ça va monter. Pecho ba yesiko yo bakar banini ba vieux wana makolo na le biluta ngana soma bakar bango bazala. Merci Christian Ngoy. Baleki bon ndima mikolo te parce que lelo ba leki lelo ba na ba voiture ba na ba bien ba bi ba mikolo dia ba sila oki vient saka na makamba lobia oui na yoki ya on ba loba kaka ba lobi ba ba soki fufu soki madesu soni ba loba ka esambu sa ba nyonso tu beta kala lobi yango alobi na ye na ko condamner mon vieux te ana raison la raison pourquoi mais ça n'a été non que le bélo quoi là. Ce que c'est un garçon moko aloba to fille moko aloba la génération na biso aobenga biso nyon surtout. Et donc des mukolo moko akui baba ba mikolo nyon so basani ni ba kui.
Tu vois? Yango longa na oloba ke o ya lobi et là selon ye succès na bino ba bien na bino bozo zoa bozo reconnaître ba ine na bino te ba papa na bino ba maman no ba mana musalango bien que bango ne bazwa kapité ba bénéficier kate bino ne temps époque na bino de bozo bénéficier faut te la vérité wana ça selon ba to wana o aloba ki ne menet ngabo Chicago pona na télé ballon na miso avec Tchankala boy eza po tala no mwana na ina to Blaise Tchankala to sola na amina nga va Blaise Tchankala depuis ba 4 ou 5 ans to sola Blaise Tchankala au moins d'être sola même na Facebook même na WhatsApp au moins déjà to ani ba masana ko papa na ye ata papa ne so ka sila to sila te ngana le kana ki oloba na to na ki bisa ye ya on a ce qu'on est bandel la question ya éducation voilà c'est ko ba o le lo bandi maka ba papa wana te ba vie wana te o ba vie masumo ba vie masasi ba motu wana ba sila boy biso ne lelo parce que ba to ba traitaka ba ene wana o bazo baza na droit ya respect na bino mais bango vie baza ba bozu bana ba car bana ba parler bana marambo respect pas ene wana ezate ogolo bana bango ni bata ba genre non senga na bale ne na balimbisa biso ngape no tsana nganga na milongo la te po ba ke ya milongo yenda za saint na mitsaka nanga non senga ba vie na biso ba kutu bolimbisa biso to aka ba bana bino to ba leki na bino ba erreur to sali bolimbisa biso na place te zonga na place na biso to e ba rapé ba mikolo biso ba o makam to loba e sala bien te sepesa ba mikolo te na ko senga na biso nyonso to e ba ka elo ni to loba na ba mikolo po bazape na bana ya mikolo voilà et ça là quand même bien tomo ki na suka émission na Chicago Koyame chic na ba eto kota moi polémique était mais moi kati ya mukie to komi na so na suka to na tamu keti gale tozo libérer chic lelo oyo ozape parmi ba oyo ba ekolanda ba artiste o babali et ba artiste muso pe ba ekolanda na sima babali lelo ko ba monde libala être artiste na kati ya monde libala expérience oyo zui na moi une année déjà ou 2 ans 2 ans d'expérience ya libala ok bon ngana koloba net ngadi ya 2 ans demi kubali ya bien ngalo ba kubali so mutamuni kubali za mabe c'est que moi misali ya na mabe obi kubali ya bien na vie ya célèbre donc être artiste célibataire un artiste moi engagé différence wana voilà ouais pour déjà au commis contrôler na moi si to commis contrôler na mobile donc on a na moi on ça n'importe quoi pour ebiki ala na moi c'est na mobilité mais donc on a déjà nini ah bébé tala boy ezalaka bien ezape ko épargne na babilo mususu ezala vraiment bébé et dans la conseil moi ko biso conseil bébé sala boy o ki ne liboso mais so ozala mutu permet na pire conseil azate ozana oyo kuna mais so ozana mwasi na moko bola ni bola muka akobisa ah bébé moni boy sala boy ah sala boy yango tobi esala ka bien ko zala ko bala vraiment eza bien ko bala vraiment eza bien ngana zoba eza bien iloko na loba yango na kaka voilà Chicago Koyame donc c'est bien bon liba les a bien les lotango bande ko no mususu ba yoye babali na sima na yo esali ope bien ah esalinga très kitoko makasi bagingombe baye ba esalinga kitoko makasi esali bien makasi vraiment tongo bala bonga na baba wala nda biso esala bien na yana ba wana mabala esala ngasiko pe bien ba leki na ba oyati liberté za na kakate hein ko bi artiste alinga moi libertinage trop à l'aise à vivre à paiement il y en a ça que ah non heureusement quand on a le tout à l'éducation c'est long ya éducation c'est long mais en plus neni ngaso na misana ngana lo yenge ukobala yamba bi soki ole to tite comme comme ça na mozindo te libala redia yemba babala na sentiment te ba mona Chicago mo abala babala na sentiment te ba bikingali mo abala non so mona oli non to ndite kubala te vanda zela nanu so muto babala se ya koki o mona so muto ba se ya koki ya on a loba eza na ngote ki on a liberté comment on à l'aise on so balo on à l'aise ko liberté fana ki kana boîte mo na ki na bina dia on a liberté quand même comme il y a 4 familles côté à moi si bana on a 2 familles côté on peut 2 familles comme basana comme 4 il faut quand même ba peningi ozaler il faut quand même pour soigner voilà une dernière question showbiz le na musala na bino elobela ko nini donc ba showbiz ekoti mingi na musala na bino te ba oloba ke showbiz ekoti po bato baluka banginda na vie ba ekoti be po ba ke ba Dubai po na nini po na nga elobelanga
pona ngai no baka mutu oyo osala nga konda na mutu te mutu mo osala eloko na sala ndenge na ye oyo osala mpo azwa na vie ya na ndenge na côté on a vraiment nga na kota monde wana te artiste ba comme que ça qui showbiz na Dubai na kota ka monde wana te mutu soko loba boyeza mabebo ah yenda mona SM soko ba eza malamu ah yeboye ya on attend wana mutu amona osala yango soko o continuer a continuer ndenge na ye o pona mabe na ndenge na ye amona mabe na ndenge na ye ezake mutu asoza na vie te faut ko okota showbiz pour ozwa na vie na soma mutu kapo na showbiz na sala boy pour na showbiz non mutu atazwa na vie na ndenge na ye côté na oya moniki autika ye vraiment on peut se conseiller te oya autika ye oya osala ye on peut conseiller yango na lobby te yo za pour éduquer la masse tango ba bongo non yo ka lobby na nga bien ba artiste ba okota po basumba ba ka po basala boy yango abi na yebi na nga est-ce conseil ezate na ye yo na bato basala elo na yebisio po na ngai po na ngai na yebi na nga mutu asala kango te oya artiste na yebi te ona ko pesa conseil na yebi te so na yebi to pesa conseil en général na yebi te ko pesa conseil en général nga na yebi na nga mutu asala ngo te nga tsego nga la yebi to la yebi te no pesa Chicago Koyame nga polémique to yebi nga ba yeba depuis kala nga polémique. Voilà, on est arrivé à la fin de notre partie. Alors Chicago Koyame numéro na yo ya téléphone pour dans bateau balinga ka mingi ba et puis pour na ba dédicace bateau balinga ko ta contact na yo et surtout pour na père orphelinat surtout pour na orphelinat bateau vraiment balandi yango artiste comme ça dans l'orphelinat comme on a artiste na biso dans trop jeune mais à penser quand même pour un orphelinat c'est pas donné à tout le monde pour nanga en tout cas na ibi mibale Chicago na pasteur de la foi donc artiste pe bazwa mbongo basala na ba folie makambe belé bazwa ta likanisi otende ko na biso Chicago zui yango et les autres qui s'appelle que libala yeli ope mo ba organisation a bien il est makanta bien moi libala pe quand même ça bien la vie artistique voilà et ça idée papa to sala bo et puis to sala bo au moins on to kende liboso voilà numéro na ya contact na ba dédicace na yo profiter donc voilà pesi mbote na nga na moyesi mbala pesi bambote pasa zali discipliné à groupe océan de V12 Belcanto un peu bambote mon président V12 Kwanzambe na pese bambote na monté malé mama ici mapendo et mec mama ni mama na pese bambote Vezi Komunduti balobi vie na barate bola mo le ka toujours ebele Vezi Komunduti un peu bambote mon vieux Léon Ziko na peu bambote na pese batinyo so balinga kanga jira sulutu monté ma doleste do na peu bambote Chimène Nzou na pese bambote na pese batu presque ebelo balinga nga bambote na posa ya soutien na bino bo soutenir nga pona orphelinat ekende liboso babili sapi moko skola kelongité quand même tala ka bana balia ka chaque jour bana posa ya kolala bana posa ya kolia ba soin ba otanga na futela bana minerva le ko bana nyonso tout au moins ba soins médicaux na ba bazozwa le ko la bana nyonso tout et c'est kaka bon oya monique azan pona soutenir biso na orphelinat na ONG na nga numéro ezali plus 243 89 72 27 349 plus 243 89 72 27 349 bambote na batu nyonso tout bobenga pona ko soutenir pona orphelinat. Voilà. To romina suka émission habité muso baxezate hein normal hein non non pas baxate na bambote merci to kotina muso pisa pour Jean-Pierre Lipo na pesa bambote kaka mimi manteka babi tobota manaya ataka moi mimi manteka na ville Charlotte aux États-Unis babi mo Jean-Pierre Diou en province ya yangwana na tirer les longs ba libangezate beau continuer ko s'abonner massivement Rémi Kovodor tous ensemble merci Christian Ngoy beau s'abonner beau liker beau partager ba question zanga ba réponse za bino ba si j'ai son amno ton pour ça numéro est affiché au bas de vos écrans beau benga biso beau pesa biso ba conseil beau soutenir ba partenaire ton abino pour ça ba sponsor tous en abino besoin ezaki bongo star na bino artiste amno bolinga mingi Chicago Koyame mobile ya pembe donc inde tozaki na ye azaki invité du jour na biso na invité so to kabona na ba élément oya ba les anniversaire ya artiste et puis tokutana bino na prochain numéro merci Christian Ngoy.